Des bandes à London TV. Siko lelo muto ofingaki apesi yo eloko moko o ekotombola yo. Siko yebisanga au moins que date nanga chevani na yo kasoni. So na fingaki yo obenginga o bronchenga na eloko moko lelo bat ba mona na olingate. Mais tango akei se ke inos bia bisaki to sani to bossa na se ke inos bia tikala kozala na problème na yete depuis ya banda ko finga ça c'est bien. Omoni c'est que atika kosala ofingi oza a po fingi siko ndenga ke pa inos bi ofinga nani. Des bandes à London TV. Ndenge sikoyo akepa inosbi lelo. C'est que azape na muto azo préparer afinga po azapa inosbi. Omonte ke okota ka ranking na kata bato. Ça c'est bien. Donc mutu na vie kozala bongo te. Des bandes à London TV. Il a dit que banda kutuna ba vie belé ya minene ya musique na biso oyo ata mutu mo ta branché ya PCA comme ma innocent aya branché ya PCA comme directement bato ba viser qui aboa keli fali. Des bandes à London TV. Bato msusu ba lobby ba yebisa maman Rebo Chulo ayebisa mobali na innocent azale kenge na Robino Mundibu pona yo ko lobani na Rebo. Ils ont raison. Oh. Oui. Na pesi bango raison. C'est parce que motema ya mutu ezaka na kati ezaka libanda te mutu so akosekisa yo mais na kati na ye alingi yo te donc na eloko nyonso totalaka avantage na des avantages. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Des bandes à London TV original. Abonnez-vous. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bozu sous le Rolanda Yabino, humble serviteur, on a des tantôt Hervé Lessaï. Ouais, mais ça toujours au sein de Yabino Monsala à travers cette émission, analyse en parti pris. Analyse en parti pris. Les émissions, tout ça, la Rabino analyse, cela l'actualité, nous c'est comme la Rabiso, Nambo, Canabiso, musical, théâtral, politique, toutes les actualités. Tout mes gars, un peu qu'au développement, Kanakati émission Nabiso. Aujourd'hui, je suis passé sur mon plateau, je suis accompagné avec mon invité, c'est avec elle. Pour développer une actualité musicale, à faire Inosbi, à Pessibongo, Robino Mundibu, marché. Qu'est-ce qui a fait que Inosbi a branché Robino? Est-ce qu'il y a de liens où il s'allie qui va brancher? Parce qu'au début, nous tous on savait que Robino Mundibu, Abanda Kobana Inosbi, Petuana Yamona Muki, Amankakabavie, Afinga Fali, Tuyebaka Robino Pembeni Fali, Poupa, mais aujourd'hui on est surpris, il y a Romona Bango vraiment ensemble par rapport à branchement Oyo Innocent à Pessier. Mais dans nos pays, dans nos cultures, nous voulons ça. Tous on a besoin d'harmonie, besoin d'unité, besoin d'amour, besoin de paix et puis les musiciens pour que culture n'habituée qui est des liboso et ils allaient vendre bien liboso et aussi le moins malam. Mais je dois développer ça avec mon invité Ndebokoye vraiment marhamonion. Mais avant tout, je tiens à vous remercier la confiance sur vos ça toujours Rongai Abino tonton Hervé Lessaï aussi Abino Monsala. À travers cette émission, merci à vous et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour ne rien rater. Et puis je vous demande aussi d'aller vers Facebook, de vous abonner en cascade dans notre page Facebook Demel TV original pour ne rien rater. Hein? Bah, vidéo presque tout une YouTube Facebook. Merci aussi à vous d'abonner sur la page Facebook et puis à YouTube bah partager bah vidéo na biso bah emaka bah commenter puis bah s'abonner vraiment on est reconnaissant envers vous sans vous biso petoza et le côté merci à vous hein? Merci aussi à Lily des Suisses depuis Suisse, clin d'œil à toi Lily, merci à mon vieux Sam, un coucou le nécessaire, Sam coucou le nécessaire, Sam coucou le nécessaire. D'abord encore 3 fois parce que la radio le parle, le Fils et le Saint-Esprit, monter ma maman et même coucou, moi c'est mon coup, c'est à tal. Clin d'œil à toi, merci à maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris, Église La Flamme du Féban, La Flamme du Fénion, soit bonne année, Nabino, ma meilleure veille à vous. Merci aussi à maman chérie, maman Mado Bonda, mon papa Léon Lessé, mon père que j'aime bien. Merci à vous mes parents, je vous aime beaucoup. Merci à Manassé derrière la caméra, tous mes enfants du groupe Galaxy, je vous aime énormément. Manassé, si tu aimes le langage avec moi, Fongolanga déjà. N'a pas invité dans la lelo au tozane na ratia plateau na ngamboto. Chevani bonjour. Bonjour tonton Hervé. Bonne santé. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Et mon anagalka. Ba jolibilité toujours. Ay manzamba osakandi to kanaki. Oui, kana bien nzambe. Toujours belle. Merci beaucoup tonton. Yovando dégagé. Tonton Hervé. Ah. Au bala déjà. Oh. Tonton Hervé, même thé. Non, balade.
Sur le dégagement, ma beauté, il y a un soso bimisao non balité. Tu es célibataire? Oui, je suis célibataire, je ne veux pas encore marier. Mon bali ni na kozela moi so ya kitoko. Dans deux ans, le moment où on va so mobile moi pendant mon na ya lobby qui na bala Chevani. Tonton Hervé na balate, ni sap na ngango, moni na lati ba bag nanga. OK. Na balate, so mbala mona ni na balate. Moi si nyoso satanda na libala so katangi, asa betide na ye et puis musale ye, et faut libala peya, non na balite so ye na bala. Au DML TV original les a suivi hein. To ba na maman na numéro, pesa na numéro na téléphone, on ga be piou, mobile mo ba mona ni wana e. Non, téléphone na ça pour na za femme libre na oli comme moto au comme ça ngai la femme de quelqu'un. Ton numéro de téléphone c'est comment? Oui, plus 243 85 14 54 931. N'a répété. Plus 243 85 14 54 931. Ça c'est bien. Bengi, bazwinga moko Chevani. Ça c'est bien. Tant super mutum ça koya na na cadre bolingote mais Zaneta fanatique no boso la relation normale. Voilà, elle a donné son numéro, son numéro est là vraiment Bobenga et puis boso là. Mais Chevani, je vous avais appelé par rapport à la analyse à faire Robin Omondibou et puis Inosbi les deux automoni bango ba komi ensemble to qui non malé mais pour na yo tant au moins déjà que ba musicien ba komi oyo quand ba komo sangane sali ondeni Tonton Hervé modèle salinge sengo oui pour soki culture na biso ya Congo to sangani to sali union fait la force to tombo la drapeau na biso ya Congo to koma lokwa ba pays mususu to za convier bango na makam na bango mususu basalaka donc pour nanga pour un et salinga no esengo makasi nde na moni ba komi ensemble en tout cas salinga esengo makasi voilà salinga esengo makasi mais il y a d'autres gens au baza contre ya Inosbi et puis Robin Omondibou par rapport ya et ba dire to yoka frère na biso Robin avant et ndinga banda ko taquer to pe ko lobana Inosbi que aza impoli moi muki impoli afinga ka mikolo surtout tant banda ko lobela trop fali poupa abaki que Inosa finga ka fali poupa mais lelo yo bat baza contre nde basi yo ka basi balobi yi azaki pour fali lelo ya komina innocent ba finga na nyosana siko achango wapi papa to ana mukili mutoyo aza sena biso nyonso na mokili ezaka nzambe voilà biso nyonso toza basente to na mokili papa mutu mususu business na eza po tombo mafwa finga mutu OK mutu mususu pe soka moni mutu osala mabe ala muso ko kolobele boite il faut lekela ona banzela wana ça c'est bien o comprendre eza na okaka ndenge mutu na mutu azala ndeti ngai so mutu alobi na ngai po so na moi ke na lekela na ngai directement te na koloba pe o esengi na lobati po mutu mususu so bokutani boye asali o désert mais tant nazanga moko na lobby mutu nyeso amoni ate a lobby eza nango mabete papa ya nani Robin Omondibou kokutana na innocent eza mabete afingaki mais mutu kaka o ya fingaki ye wana fongolele mutema apesi ye marché ya munene o ko sala kelelo su Robin amata lisusu c'est que na mukili ko finga ate voilà oui c'est que na mokili ko ignorer mutute ko finga mutute et puis eloko na koloba na ba musicien na biso tant vous avez na talent na nzamba pesi yo talent na yo forcer yo pe o matande baninga ba okoma non ke okoma mukala ya mutu po finga ka mutu mususu eza malamu te siko lelo mutu ofingaki apesi yo eloko moko o ekotombola yo siko yebisanga au moins te ke date na nga Chevani na yoka soni so na finga ki yo obenginga o brancher nga na eloko moko lelo bat ba mona na olinga te mais tango akei se ke Inosbi abisa ke to sani to bosa na se ke Inosbi atikala kozala na problème na yete depuis ya banda ko finga ça c'est bien omoni se ke atika ko sala ofingi oza a po fingi siko ndenga ke pa Inosbi o finga nani te poser question kasi ndenge sikoyo akepa Inosbi lelo c'est que azape na muto azo préparer afinga po azapa Inosbi omonte ke okota ka ranking na kata bato donc mutu na vie kozala bongo te oyebit nani akosunga yo te donc garder relation na mutu nyonso mona papa na biso Patrice Ayemba luka kimia na mutu nyonso eza malamu mingi mais Inosbi atali mabete yesusu na ye kitira Kongo sani esani ni etombo c'est un jeune leader au lelo bato belé balobaka ceux qui lelo innocent aza insulté to pe bazo ki laike to pe bato balingaka par rapport ya jeune âge na ye mazo sa makambo ya ba grand
ensemble makambo ya minene et puis azana motema moya ouvert motema moya bofunga mi oya kofungolela bato makambo oya ko brancher bato c'est ça que ba mission o bazaka ba haine o ba finaka bato balinga ko bimisa baninga tende ba yinaka ye yango mona ka innocent mingi bato be ba comment traiter impoli par rapport ya ba acte azo ozi ya ko sala ya minene za niveau na ete za âge na ete mais ezo kamusa mokili azo binisa na mokili de et puis makama azo sala ezo kamusa mokili to mona ka ote ko tunga bani na este kuna asali bandako ya kitoko mamba belebe innocent zo sala vraiment c'est ça que ba mission ya minene belo ba leka liboso ba sala ngote nde ba koma ko yokele ketu ba koma olinga ba bimisa impoli. Papa, bon destin à moi. Docteur V bakanga ngote. Voilà. So totally bien inos bi azui li pamboline na aja mukese ke nzamba yebaki. OK. Donc koyemba voix on nzamba pesa ya koyemba to ya ko composer banzembo. Eza likabo ewuti na lola te. Ba mo ba luka ba etufango pona ni. Batika li pamboline efunga mo ekende liboso. Mais tant pe mutu mwa zo ya alinga etufe li pamboline a intercaler azana pona loba. Kwa za baba te. C'est ça. Azana matoya zo yo kazana munoko loba. Tant mutu zo ya mona ke bazo coincer. Directement falwa po mutu anatika ye soki aloba te mabe bando ya kaka liboso na ye eza bongo bon destin ya mutu bakangaka yango te eza lipamboli na ye batika ye azwa lipamboli na aja muke zo lakisa ke wana euta lola euta pa nzambe donc mutu okanga ngo azata balobi banda babandi koloba est-ce que ne bien sa kiti azaka likoloti autombo makanzamba zo pambola ye kaka parce que azwa lipamboli na aja mukie eza batu musu bazwa ba koma ba milliardaire na aja 9 ans oui papa zala na mbongo ebele makasi mbongo ebele papa kufi atikeli richesse wana pa ya mwana na aja mukie mwana zo kola za mukie ti akwe mukolo azana lipamboli na ye omoni eza ndenge mona innocent ye nzambe déjà zwa don tsaka kati na libumu ya mama na ye abotami na don na ye akoli na don na ye nzamba lobi te na ozela 30 ans te na kopesa ka na aja mukie bazui ba pese zuani c'est ça yango ba dans la vie il faut pas qu'on néglige mon vie est mystique visa compliqué ce que on néglige mon utilité à mon et pas na yo un jour oye bango parce que tout le monde est utile mais regardez tout n'est pas permis tout est utile mais tout n'est pas permis nous c'est ça nango utile mais nous c'est ça permetté en sala vous voyez donc tous on a réserve à mususu et surtout un musicien na biso les lots oyo robino mundibu to moni ensemble na innocent mais to yebi biso tout comment on banda ko insulter comment banda ko benga impoli comment banda ba ceci c'est là et banda ko choquer batu batu super banda ko sepela parce que zaka derrière notre aigle batu super banda ko sepela na les lots aussi ko ba moni yo na innocent. Parce que quand tu as eu et Salindéné, pour nous, on est d'accord parce que Sushi Nabicho Zara, harmonie contre la carte Nabino, musicien, pays à la carte Nabino, unité à la carte Nabino, pour la évolution de la culture Nabicho qui est de Liboso. Mon pays Nabicho était comme Liban et Néma Malam. Bako un peu au banc, un peu en RDC, Baraba Michel Miné, Baraba grand artiste, c'est surtout osé, Bakoya, Barosala Boy, gagner, Bissou un trophée, ceci, c'est là. C'est ça qu'on veut dans notre pays, c'est ça qu'on veut dans notre culture. Tout ça a besoin de division, tout ça a besoin de polémique, tout ça a besoin de clash, tout ça a besoin de moussala malamu. Bossa la biso de moussala qui toko o ko pesa biso on est en libanda. Et non que boya ko la biso ba polémique mo bando oye na émission bandi ko fingo bandi ko clash bandi ko sama ndenge na ndenge ezo sunga vraiment té et ça vraiment qui toko té. Il y a d'autres gens chez Vanille les lo bazolo ba que comme il traité innocent ingrat et nani Robino ingrat et puis balobi a trahir fallait pas. Pourquoi? Parce que dans l'émission il a dit que banda quand on a ba vie belé à minene à musique na biso oyo ata mutu monta branché à PCA comme mais innocent aya branché à PCA comme directement ba ba viser qui est à bois keli fallait. À bois keli fallait te à bois keli poigne. Parce que ebi kaza ki na ye. Baby Gazaki na fali, Azaki derrière fali, abana oslobe la fali, abana okumisa fali, mais à lobby qui a mouvement à PCA cop, donc innocent de PCA cop directement va traiter ingrat. Est-ce que tant à lobby qui attend un combat aigle? Attends que mes Congolais comprennent la marabna ndenge na ye. Congolais comprennent la marabna ndenge na ye. Mais à lobby pe loko ezay solo. Parce que yenda ndo tambola na bango biso to zayi wana te. Voilà. À lobby eloko ezay solo depuis azala kuna azwa marché te. Alo akosite
pour ceux qui a qui marché à l'ingoloba que on a vu pas une sibi et ça deuxième ou troisième marché voilà mais tant lobby ça premier coup na zoate à lobby vérité avouez papa ma beni ya lobby wana siko bango mikolo bazala ki wana pona kotinda ka mwana mukie afinga muninga na ye basaleli muninga na bango mwana bango eloko te ka mwana mukie wana zui apesi muninga na ye marché siko et comme benda polémique pourquoi eza vérité lobby pona ngana moni eza vérité avouez eza kabongo eza bongo kuna nazaki na zui eloko te na ye koto ba pesi eloko siko na kumisa na loba nini siko pourquoi ka koloba bongo papa ba to lobi ndesiko pourquoi koloba bongo parce que ozwa ki to on loba bongo te tango ba pesi au début wanda moi ba nous soit traité ba comment traiter Robino moi muke ba comment traiter Robino un grand ba comment traiter à trahir fallait ba comment traiter na ba façon belé ba façon belé trahir fallait na affaire nino ba bande ko sala oui c'est une trahison ezala parce que bazaki ba pire et puis ninga loba ke banda nini banda comment je peux dire banda fictiring coup du fait que ça na fali banda et banda projet na ngoti le bimaraté babi fallait finaraye fallait sunga batute voilà tonton Hervé tozal na ye na plateau a ezate ke kona finga aigle aigle pas na bateau pas sunga biso pe to mona ba congolais pe ba mona bazé belé mais tangu pa ya Robino c'est que bande ko pesa tant na temps oui c'est glem sous temps nango ekoka ina nuté vous comprenez donc ba fanatique yo balanda ba makambo wana batika ba polémique batika ko potanela biso ba ministère na biso ba potana bataka binemi te biso tozana posa musala na bango ekende liboso kitira Congo etombwama lem sous na nzela na bango pe lem sous Congo lelo ekoma nde to mona ba France to mona ba Belgique to mona ba États-Unis tu vois batika osala ba polémique mwa muke mutu nyonso projet nyonso bazwila ngo temps lem so senga montant bongo ebele ba ozela temps so montant wana ekoki et puis ba sali featuring yango loko moment na no ekoki te muninga lipambo lina yeye na okota inosbi ba on ba créer ba polémique poani eza ba polémique initi po yeta wa wuti kuna akepe abimi koto na ndenga mabete fali ya bengani ete fali ya fingi ete bongo siko ya ko critiquer aigle poani a critiquer te malobi vérité voilà depuis à la kuna azwa na ye marché te mais koto yo azwi marché za vérité on ce qui azwa ka marché ngo lo bango pe kandenga lobi on voilà par rapport à featuring balobi to mona ko tu gays na fali featuring yango na siko ya ye banda na fali banda comme porte-parole na ye featuring et salama papa ils a fait toile ya mutu là mso akendaki kuna kuna featuring mais batali étoile là mso to ko beta boy et dendi on comprend oh bagaz mawete basale le kesa problème déjà c'est le étoile te papa akepe kuna bo étoile na ye et tout ani na wonte na makambo featuring to sala ka makambo susu featuring to chango si mais ça pe ka mabete et loko pa ndo sala kuna na fali ndo zilo pe ka mbongo ti ka featuring ne mtelingo tombole o pasala kuna na aigle elingo pesa e pesa e ka mbongo siko soki kuna simbi te problème te lem so aye koto e simba na ngoti ba pesa te to tika ka ande polémique to tika ande ka polémique siko batum susu ba lobby ba ebisa maman Rebo Chulo ayebisa mobali na innocent azale kenge na Robino Mundibu pona yo polo bani na Rebo ils ont raison oh oui na pesi bango raison c'est parce que motema ya mutu ezaka na kati ezaka libanda te mutu so akosekisa yo mais na kati na ye alingi yo te donc na eloko nyonso totalaka avantage na les avantages atalaka te lokwa tokoma esika mona Robino na bosa na nyonso non faut kozalaka prudent po tangu da bozana ba guerre d'esprit bokutani suna mutu ana bobongisi keba atanga chevani ne dazabwe na koza pe na ba camarade yo balinga ngati meto zala na bango mena zaka prida na bango na ina bango te baza benemi na ngate so ya kolia itolie so ya kotambola so ya komela to komela mena yebi ke oyo fona za ekenge na ye mama bato balobi bongo basali mabete nani mwasi yende muta protéger mobali et puis aza premier ministre et pas il y a président na ye inosbi aza wana il faut protéger na nyoso Rebo eza mabete mama Rebo protéger mobali na yo potangu pe inosi biazaki mupandi wana afinga kaye atonga kaye alobaka mabepo na ye siko lokwa pusani pembe na inosi bi akoye malamu aza su mabete bon ça va lem su bango mibali bazaka soki makambo eleki babosani mais biso basi tozalaka wana pona ko porter conseil na mibali na biso ke papa malgré ko komesika moko faut faire attention na bwe faut ça attention na bwe eza nango mabete eza ba mesure yebe Robino Mundubi ndenga zawana zanga mwasi neti
le mususu ndenga ye koto mosi da benda ke matoi attention oyebi paravant makambo ndenge ezalaki kobosa na eloko wana te ndenge okebwe fo zala na ekenge pourquoi pas irebwa salango eza mabete po ye pe na part na ye ba pese conseil inosi bi pe fo zo conseil pa mosi na ye nga na moni mabe moko te pona mama rebo so alobi bongo na mobali ne eza mabete ça c'est bien eza mabete vraiment moi je dirais c'est que moi je peux dire eza que merci d'abord na harmonie oyo ekoti na ba musicien na biso ils n'ont subi vraiment merci beaucoup ils n'ont subi et puis Robin aussi merci malgré toutes ces choses oyo les kaki bo tie vraiment nyonso à côté bo talinde mosala ya on va ba tebele ils n'ont ça comprendre déjà cop ya business c'est comment atoza renemi na mutu atoza raso ki boé te ceux qui copent moi yé poto raté bon te ande ko kende tino ça rebino yo kendo beta yo kendo sala yo kendo sala tout ça la pobiso tout ça ni to gagner tant atindi rebino veut dire rebino caché ozwa pourcentage ya innocent paysa là c'est ça qui on besoin mona innocent pas au comme na mbongo par rapport à compréhension na ya comprendre déjà vision ya business ndenge zali yango lelo dans la vie il faut pas qu'on néglige mutu to za inibiso nyonso tous en abolingo biso nyonso lelo oso na négliger mutu tant que mutu on négliger on a yem ta ko sunga lobi dans la vie ceux qui par exemple na robina finga kai no sasiko mabe na bandenge mo be pena kezaki ya mama penza boye est-ce que point d'interrogation hein inos bien ngara benga robino jamais inos bien ngara ça appelle wana ki robino na za cop mo boye ya ko za boye non peut-être pas balancer le ah malgré on de quoi insulter nga maga lobaki na ye mais quand même ils qui vraiment en profondeur terre et na ça là que fort na benga ya ça nini à ça la cop mais sinon on est d'accord par rapport à raconte nabino on est d'accord par rapport à amour au besoin aussi entre vous on est d'accord par rapport à réconciliation nabino et ça vraiment bien ce que robino il faut qu'on éviter pesco mambo ya bansi to pe ko éviter déjà ya ko zara na sima ya mutu ko lobela ka mutu ko landa ka mutu na sima yo me repose artiste à mon nos a grand oyeba nous a reconnu ça la paix musa non malamu ce qui peut ça musa non malamu peut-être il ne sait pas linga branché au thé veut dire que mi ta grand mi joie na sika na yo fali il a bossé dire pour qu'il comment il fallait aller lo oyo je pense pas que ceux qui ont sungara à 100% non parce qu'il est en souffrance nous on pas comme aigle aller lo mutaida ka ya zakate abimisa makasi na ki moi na mobali a osé na nyonso et puis lelo oh Dieu a fait grâce fallait pour pas lelo to comme na fallait na biso mobe to comme na aigle na biso mobe parce qu'il y a joie qui vraiment temps il y a ko oser ko bosser il y a ko travailler il y a ko ça ba sacrifice ya ndenge na ndenge pour qu'il comment fallait aller lo ceux qui a ko aider à 100% alors il faut le ngelo na mutu na yo toi compte sur toi bosser dire na ndenge na yo faire un effort lobby pose à Robino Mundi Bumongwe. Le quoi ndeko na biso innocent jeune leader na biso. Il a bossé à Outaki na est à yé compétition Vodacom superstar pour Abimi a gagné au moins na muke a Kolisi Musala na yé a sali effort Abimi si banzembo on était tous d'accord par rapport à ba chanson Abimi c'est la biso et lelo auto na Inos bina biso mo jeune leader molodoi en tout cas ils a fierté na biso et puis fierté à yé moko nano c'est ça qu'on fait ils en na ba mission na biso nyonso ils en a partie plutôt la mission na biso nyonso vraiment c'est effort ya ko koma ba niveau wana ba mission nyonso bo ça effort penza que ngana grand na ndenge orgueil te na ndenge ya lolendo te na ndenge ki arrogance te mais na ndenge mo boke naza leader il faut que na mi mona grand pour que ba tope ba mona grand il faut que na tika kolanda batu na sima na tika kolobela batu na tika osaba na mabete tu peux féliciter son frère sera salé par exemple le moi malamu féliciter il boit qu'il est flair mais comme a déjà porter parole comme a déjà mon calendrier et ezaki vraiment ko sungate mais sinon je te félicite parce que tu es courageux Yimi ebaka oyozali so mi ebika oyozali et puis voilà c'est fini nyon chez amala momingi et chose grave mususu les autres déranger batu par rapport à faire ba stade des martyrs oyo to mona ki wenge betaki fallait pour ba beti héritier a beti a oza beti ba poser robin à moment oyo et ya ko beta stade te so ba ngi ba beti stade ba pesi monga beta ba featuring donc azo bang a obeta stade te robanga ka sala mpira tandis que habité que azape la banzembo e binisa Congo azape la fanatique pas c'est la musique na il peut oser a oser pe peut-être pe moi pe basa pe plein koleka comme qui tseko le bagay ti après 10 ans au bata après une année 2 ans 3 ans 10 ans lui il parle des choses où ils qui ba tout temps souvent ba mon lango comique ba ba c'est ba ba séverner mais peut-être azo e baté qui zo kitisa e ba dire mususa zo on peut dire c'est si Chevani
tonton Hervé mutu amiyebi oyo azali Voilà. nayoka bato baadage bato mosusu baloba balia ngai na soni te iki omona stade de martyr ani eza bage 83 000 places eza wa te biso na Congo toza combien Voilà. mutu na bango nyonso bamisien baza na bato na bango bafanatique na bango est-ce que Robino so akebeta stade pour le moment atonta stade Voilà. ndenge tomona vie na biso wera atonta stade ya craqué tomoni aigle pa ke ya sali musane kitoko eza pona mabete ye mo amitali puwa na ye amitali lolenge azali pour le moment amoni ke okokate mais c'est ça pour le moment amoni ke okokate bato babai peut-être fanga le bata après une année ou 2 ans mais ko tchaki après 10 ans veut dire que c'est Robino pendant la vie na carrière na mona aza penzi le côté Robino azali le côté mutali te yemo ndenga lobby parce que le baki après 4-10 ans d'accord beta amitié 10 ans pour yemo ka yebi et place il y a mitaka parmi ba musiciens nyons congolais yango ati après 10 ans et pour ceux qui ont musicien misusu là msupa lingo lo ba 10 ans te yemo amiyebi pourquoi il y a 10 ans yemo ka miyebi pourquoi le bibongo mais pour na part na ngapenga pe pa na moni yango mabete pour stade exagéré papa voilà stade exagéré donc on a ye ayebi pourquoi te 10 ans soit après 10 ans ebi ken okoma boye so na koti libulwana eza plein so ka bilem so après une année ke ya sali piaka bato ba oloba ne bongo pourquoi le bibongo amikiti sika bato na ba oseka ye voilà kaka bato na ba otindiki na makasi kende mbango ba ka bango mutu ba oseka ye alors ya vanja bite so na kesi koyo batu ba osekanga ekitise su makasi edingisa ye azela ka après 10 ans na wana bimisile mso osela biso likama malamu o mutu nyoso obetele maboko eza mabete ça c'est bien ce que loba mo wa loba ki que aboyi na vie à prison il veut être libre par rapport à nini eza bientôt eza mabe parce que batu tout ba ki azaki na partie primo bazaki trop fali pour pas trop aigle mais le autant lobi ka boyi vie à prison veut dire que à se débarrasser d'un fali à une commandé mutabatunion on peut dire à comprendre pour n'anga na lobby à comprendre mais qu'on n'allait pas fali za prison est-ce qu'il fallait za prison makala bakanga qui est na makasi bachake ba kraka non et za prison quelque part place wana à lobby mabe mais à comprendre que eloko na bande ko sala et za mabe biso nandimité pour na tanto yokate que aigle azana ndako mo basala comme prison so razui batu bakekuna obimate obouger te ça c'est bien ezala te pas fali poupa mais c'est sûr que alobi que donc azana ka libre li susu ko landaka mutu na simate donc afongwama asala pe makamuna ye moko na mafaso alobeli wana lobi mabe na condamné ye mais juste que alingi ka que azala libre ole ya kozala place a mutu moko ofingaka batu nyonso wana ndalingi ngo souté donc alobeli on a sens que na en parabole quoi na ba sens wana bato balobi azara mutafali inosa zara trop ferré awa ya finga ferré alinga komba sa nini aigle se benga inosa boya na mekango te na ndimi pete soka bengi na téléphone inosa okatele téléphone to répondre e mabe parce que ayebi kaza vie na ye c'est que non abenga ete mukolo benga ye le musupa hôtel moki na ye Robino ye wana bazaki na ba problème na inosa lelo ba komi sika moko est-ce que aboyango aboyango te le musuna benga na ye te yango ye pa vanda na coin na ye na muta regarder bande na ye mukolo lelo ba ke inosbi nga penza aigle ndi na zabwe na posa na yo posa na nyoso yaka OK na ye mona bato zani simple alingane problème taza sans rancune ma pesate oh ça c'est bien voilà on est ici avec Chevani on continue toujours l'émission tout bête on va faire stade des martyrs oyo toyoki et Ferrego la peur bête le 24 juin réaction les années parce qu'il va fallait tirer défi mon boué mutu pas le on les a passé mais il y a d'autres gens qui vont le mutu on a défi on a c'est fait tu es d'accord avec ça papa naza d'accord non parce que faire répé azal musicien munene na kati ya Congo donc naza d'accord nango akepe na kati ya stade wana atondisi yango pe plein eza mabete et puis mwana wenge ça c'est bien oh papa ne daba tondisa boye mwana po atondise lo nyezanga mais likamusu to memela yango na polémique te likamusu to memela yango na polémique te aigle na biso asali musala na ye malamu to moni na misu aigle abuta na ye kote misu faire répé soka kei on sa musala na ye eza na likambo polémique te mais pona ngana moni so balobi faire rigola abeta stade marti etonda fali patine défi kuna te baba tiki défi te faut soki so to lobi likambo défi faki wera nde mutalo ba mutali boso
po to mona yangi ya mapasa la plein à craquer aya ngolo baka ngana tiki défi kuna muto yo longola ngo azati tango aigle ke beta c'est que yawe rataki ne makambu ya ba défi kuna te fali petango akei abeta tiki défi te otika défi ndeni eza mutu selo mutu na mutu ndengo kesela musala naye ata pe faire rigola ke ya beta sali ne piaka ta bato bakota kana ba yoki ka musique ya faire mabeza bon c'est-à-dire ouais c'est comme ka so misa beti kuna foueton da ka pla craquer ça c'est bien eza bongo te. Ça c'est bien. Toi qui n'habites déjà la chute, j'aimerais bien repérer sa conscience par rapport à faire auto vandela qui a Robino Mundi buna ino sibio kolo bana bangoni. En tout cas ceux qui ezana muto ngana pe sa conseil eza Robino Mundi. Oza frère na biso to linga mingi mission na biso abinta biso penza makasi na la générique. Moni tozana mukili. Tu avais conseil non tout beta dans sur la générique le content comme générique babi générique ne touré et betité. J'ai une touré yo kanité pour anini marama bele kebeli ko fingele ki trop maramba combien kilo. Oui, effectivement. Mutu soka komi ko tambola nzela moko te na batu mususu omona batu mususu baza inutile nzamba lukaka akanga lipambo lyo apesi. En tout cas eloko nga na ngoloba vraiment générique et betité. Biso nyos toza na Congo to na Kinshasa. Voilà. Ndeti nga kuti na yebi ata titre na ngote na ndenga mabete. Donc le quoi na yebi titre na ngote selon analyse na kolo bapeke eloko ya sala ki ya ufinga ka baninga ya komi mona kaka ye yango esali ke ba fanatique na ye ba kitisa ye. Ça c'est bien. Au comprendre. Donc bala sima eloko na azongela on souté. Azala ne bien na mutu nyos poso ka tie eloko ni na marché. Obiso tout de yebi Robino soka beti générique vraiment beta et puisqu'on a un moment pa ya ba fête ya fin de l'année na bonne année à penza beto yoki Robino vraiment té. Qu'est-ce qui a fait que beta té? On est surpris parce que tu as vu Robino ça là, j'étais dans générique hein. Et betité pour bande ko finga la ninga, faut oser la vérité. Faut ko loba vérité, betité pour na ba critique contre baninga. Nzambe suko atalio lingo la kisaka yo zayo, zasko ngana la kiso bato yo zo finga ngape ka munakela bango. Yo pe ngape munakela yo aseni akangi musana kiti yango na si. Mais soki akomi na bien na bato musana eza kali kolo ndenga zaki likolo. Donc atika nde benjir. Biso pe ba fanatique to lingana biso bato ba mimona raté. So to lingi yo so ko miteli biso mapeka biso pe ka biso moto kita yo. Voilà. Bimo kita yo. Ça c'est bien. Chevani conseil ici koyo. Conseil na ina pesa na Robino Mundi beaucoup plus kozala ndeti mwana mobile lokwa yo za déjà courageux oza na talent na yo kozala lokola mukala ya mutu to kolanda ka mutu po finga ba misusu eza malamu te. Et si ko vanda ki na ndako na yo raisonna ata mukolo moko te ke innocent ko selo bolamu. A grande surprise boy omoni bolamu mo ewuti na nzela innocent. Donc elingi la kisaka mutu nyonso luka kimia na mutu nyonso parce que oyebi lipambo lino esika ekobimela te. Donc conseil nga na ina peso ka ya ngwana. Et puis lokwa bokanga mina inos bi botika la pour nga la monika botika la internellement pour na moi pe ranking oyo ekobota suna kati na binote parce que bo uti dana ranking na moni su ranking ekobota na kati na binote boza la bien boza bolingo boza musala malamu nyo mu pepe ko ya gauche droite so boza mi bino mi bale bote fondation na bino makasi eningi sa binote bote le maka esika moko donc par là na ngena peso ka conseil wana ya mupie o me pepe ko changer esika po ke kuna la kisake oza muntu otanga maturité et puis oza mukolo bagage intellectuel eza babuzo banyoso wana bwaka ngona mai pesa confiance na muntu alingio eza malamu mingi conseil na ngena pesa ka ya ngwana. Ça c'est bien conseil ngo pesa ngwana o pesi Robino conseil par innocent o lo banani. Bon, conseil pour na innocent. Ils appellent na batum soupe ba mona innocent bi pas za mabe. Pour na ngana ina lobake. Ceux qui ya solo penzo finga mikolo. Bato ba banda musique liboso na yo. Ya age nous en mukie. So za ko sa carrière na yo ke na ngoti ndenge ba papa ba kufi na ba age na ba zaka na ba succès. Ngakuna lobakati le londa kota na sama bila zaka na succès. Poso na yo ka musique ne na yo ka ka esengo. Donc il faut to sa mikolo. Mikolo ba to sa bango ranking e futa na ngote. Relation de tongaka. Ata lelo fali wana boyo kanate on intel boyo kanate so azui marché mo akoke zo pe marché mo lobi nga se pe na nga marché yo malgré na nzela no inos bi ka fumtu la concurrence loyale ezala nango normal concurrence mo ya musala to yo kana biso te par rapport à musala mais ino ke comme ba en mobui ya kati ba en mobui comme tina ba vie privée tina ba na ba subasement vraiment ça dit que motema ma besoin monde siko innocent na Robino innocent l'axi biso pena que il est intelligent
que yena Robino bazaka tam sur la concurrence loyale par rapport à Moussala. Azara un problème net, azara un net, était encore moins yé à brancher pour vous dire que ezaki concurrence loyale à Moussala et non qui a vie normale boy. Il fallait aussi na innocent à rose à la concurrence loyale. Le bilo pe ça bien tout le monde fallait ben innocent il fallait ba ça le moment ba sanga ba isikamo et ça bisoka bien parce que ba mission à pays na biso on est ya biso. Oui, on a raison la ka ya biso papa. Voilà. Et puis biso mon on dit tozala tolinga bango makasi. Pour ça to lobi ke ndeti ngabo na zaka fanatique ya aigle. C'est que musique ya innocent na oyoka te. Voilà. Même na téléphone na ngeza te na ndako na nga na otyango na TV te mais total rabino nyoso. C'est que biso non ba fanatique na bino tolinga bino makasi. Alors bino mo pe fobo za na bolingo bolongo la ba haine moko inutile. So bo swana na muntu bo swani pona musala. Eza mabete mais kokota na vie privée ya muntu. Eza kamalamu te. Mutu na muntu aza na place na ya bandila aza na passé na ye. Yo ke kotambola te po luko ye ba passa muntu po yo fingela ngo muntu. Wala penze eza malamu te. Conseil na ngena pesa innocent yangwana, lokwa age eza mukie, lokwa to sa mikolo ba orienté banzela mususo na nokete poza la ka toujours likolo ti o comme ba age likolo ozaka likolo kitana sete conseil ngena pesa ka yangwana tonto Hervé. Ça c'est bien conseil yangwana. Moi je vais vous dire une chose. Inonce Bi, bravo d'abord à l'artiste par rapport à acte et puis amour au l'accident de Gonayo. Félicitations pour moi et puis merci, ça montre que tu es un jeune leader moi aux un problème à battre dans mon thème. Peut-être aussi la concurrence loyale pour évoluer ton métier hein. Merci beaucoup. L'amour, l'accès à frère, Robino, c'est vraiment ton frère. Ça montre vraiment que vous avez mon thème vraiment il y a bon déco. Vous avez un bolingo, on zamba aloba, aimez-vous les uns les autres. Hein? L'accès vraiment différence dans la mission, tout le monde et là moi il y a un dilemme que ngana muto to sur la raté moi na branché aux araté moi na côté na copé aux araté faut na fin na nia mukaye pour que ngamoko nazala toujours ka au top mais à travers ces contrats là et que peut couper sa Robino ba relation mususu au betam su ko faire évoluer Robino comme c'est pe musika comme c'est pe likolo mais au kangi motémati au fond motema au branché ça fait du bien Robino aussi merci na réponse nous répondre vraiment de konayo et positivement. De quoi peut-être peut-être il y a une vie non fallait bah on a tout quoi peut refuser ah t'es vetam sous son monde a trahi vetam sous son c'est mais au comprendre vision un business c'est un règle de bon business c'est arrêté que tous na ba haine mo isa ya normal te business c'est un mosala atabo sur la tendance biso na théâtre tous atato sur la raté mais surtout quand na scène ba tu sur tableau monto jouer le quoi côté sur la ba bi mo ba yebezate parce que ça cop na biso to jouer normal c'est to benga ba comme to benga ko to sima nzo mais quatre na biso moto miyebi ke to so la raté vous comprenez parce que ça loyal na ndinga musala en tout cas ils a malamu mingi merci à vous Robino et puis ndingo le bail que trahir venant aigle te fali te biso to yeba derrière et en tout cas to zape na besoin séparation ya bino mbalete po yokana innocent. Tous en besoin de séparation, hein, respecter toujours nous banda qu'on respecter, l'ingé toujours nous banda qu'on il y a des gens bazo bah ouais mais manque à lever des rideaux, effectivement kuti les lots. Bah comme me belé le quoi bah monio ensemble là na innonce bi vraiment. Zala monter ma ko supporter, yeba que aigle bo passer ba bon moment na ye, bo seki na ye, bo sali ba na ye, bo staffer na ye. En tout cas bo c'est ma belé ça quand même un peu reconnaissant na OEP à salela kiyo et aux avant malamu mingi boza toujours ini harmonie sur les akati na bino harmonie wana eza malamu unité sur les akati na bino nde biso tozana ngo besoin et osunda biso et puis rebochulo toujours derrière Inonce Bi ba conseil ebele les ka toujours et papa guider papa so ibo asali mabe kende boye sala boye eza avant malamu mingi tolinga bino ba mission na biso mingi tozana pona rencontrer bino te pona ko contredire bino te pona ko ina bino te pona refinga bino te mais nous sommes là juste pour ajouter quelque chose dans vos métiers hein Moussa Nabino à travers ba conseil na biso to à travers ba dire na biso to roba ndolo na bino mona ki ko aider bino vous comprendre que na vie ba négliger mon tout chacun de nous a une importance na et to ba kopé sa valeur na mon tout nyonso surtout zo négliger ba toujours vraiment qui tout comme mingi mais surtout zo pesaka importance na mon tout vous allez comprendre vraiment que oui makambo oyo ezamala mo mingi to lingara bino mingi chez Vani to comme na biso vraiment vers la fin ba remerciement na je sais pas ce ko kopé ça nani oui bah remerciement nanga beaucoup plus na bandi liboso na yo moko tonto Hervé les sites merci beaucoup que j'aime beaucoup na pesi à groupe Galaxy Mobimba Mbote na moni na groupe Galaxy na mona Anissa Buka Aigle Jaune Mbote na yangwana Larry oh ye moko charge ya Galaxy Mbote na yangwana mama Nadine Bwini
na Galaxy moto na ya mbote na ya wana groupe Galaxy mobimba na bosa intena pe bino mbote na bosa nte mon papa chéri papa Placide Guimena depuis Lubumbashi ba salutation na ya wana et puis maman langue Elisabeth Matondo depuis Gabon ba mbote ya wana ebele ma petite sœur chérie Christelle Guimena mon habillère de liste mbote na ya wana Chetou Guimena mon grand frère propre papa Yoji ha ya yo ya wana na ebike ba kolie ya na obanga te. Merci beaucoup ton père de mbote na wana. Merci beaucoup, on est à la fin de cette émission, chers internautes. Quant à moi, je vous dis un grand merci à vous par rapport à la confiance. Vous avez ça toujours bisous sur la vidéo Monsala et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne DML TV originale pour ne rien rater. Merci à vous, merci à Lily des Suisses, merci à mon vieux Sam Kourou le nécessaire, 3 fois 5 moté, ma maman, même coucou, moi ça m'a poussé à Talo, merci à maman Pasteur Françoise Vangou. Depuis Paris, Église La Flamme du Féban, La Flamme du Fénia Sombote Nabino. Merci à Lily des Suisses, clin d'œil à toi. Merci à tous les enfants du groupe Galaxy. Iris le Padre, l'œil de l'homme. Merci à toi, monsieur l'artiste. Merci à Bissami. Merci à Gladys. Merci à moi, Nadine. Merci à Bouka, l'artiste. Merci aussi à soi-disant Larina Bacharge. Merci à vous. Merci à tout le monde. Moi je vous aime beaucoup. Je derrière la caméra, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bye bye. S'abonner à la chaîne DML TV original.